Zambali ngakaba o bazo yembola ye o bazo netola ye azali nzambe oyo asepelaka ntango bana na ye baza na esengo okumba ezonge mpa na yo papa na lola mosikoli na biso nzambe na Israel nzambe oyo totalelaka nzambe oyo tonetolaka nzambe oyo tokumisaka mobateli malamu mokenge na mpate okumba ezonge mpa na yo papa mpona oyo nsili kosala obateli biso année passée mobimba obandisi biso année oyo avec force avec vigueur. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci pour Nathan qui t'a aussi compris biso bana na yo ngolo. Pour te donner encore une fois la présence na yo nzambe na bomoy. Tango na kotala ba frère na ngai ba sœur na ngai. O bazotika bandako na bango bazotika misala na bango. Baza koya pona kuyanga pona kuneto la kombo na yo papa. Miso no eza polele ozomona. Matoyi na yo eza polele ozoyoka. Nzambe bimoni sama. Aux Anzambois mérité acclamation, tout le monde encore une fois. Oh, que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié au siècle des siècles. Amen. Ma beaucoup de bobeti, c'est vrai, mais bobeti l'ingage. Tout le monde qui a Nzambe, bobeti l'ingolo, bobeti makasi, bobeti maputa l'ikolo, bobeti le maboganga, bobeti siffle makasi, bobeti Nzambe, voilà dans la bobo. Alléluia. Merci mingi Nzambe pour na yebete. C'est vrai, le président de la culte, modérateur, tout le enseignement lelo. Tokotaki na réunion, la direction de l'église, tokotaki na réunion, tokumelaki mingi, tokotaki ba sujet belé, totalaki lolenge ni totamboli. C'est vrai, pendant 1 an et demi, même direction et totambo église. Vraiment, tu passes un moment qui toko mingi, mikakatano pesa ngakatesika bato bazali. Mais Nzambe ataki kimia kati na biso. Tumere kotala ba bilan positif, bilan négatif, totala eloko ni toko ko améliorer. Pe eloko moko négociation par rapport à lobaki la fois passée que totele maka isika moko te meto kende liboso. Na cadre wana ne tolobaki était vraiment ça malamu tokota na ba dimension mususu enseignement. Pour le peuple, et le peuple aussi il faut comprendre. Le peuple aussi il faut comprendre que Ngonge Koki, Batia, Bomo Inabango na aliment, Batia Bomo Inabango, Nanzela Nanzambe, afin que Basa la béni. Dans la confiance, c'est Nzambe à quoi Bakosala Yami. Badeko, dans 1 Corinthiens chapitre 10, dans le diète, Makabo Nyoso et Komama, Nakata Bibilia. Et comment Natina a été servir biso de leçons. Makamunyo sauté eza na kati ya Bible eza parole ya Nzambe te. Okomona mutu mususu a modile mutu eza parole ya Nzambe te. Mais balobi ete ekomami awa na kati ya Bible pour te servir biso na nini na exemple ba témoignage. Koyeba ete mutu moko asalaka boye ngana ko kosala boye te pona na bungisa. Mais balamingi na meka ko comprendre histoire ya bana Israël. Peuple est venu dans l'Égypte des années et des années. Bazako lela. Plus de 400 ans dans le désert, dans l'Égypte. Bazako lela. Zamatine le bango libérateur. Zamatine le bango Moïse pour te akamba bango. Moïse asunga bango pour te babima na pasi bazalaki nango. Bien aimé, Zamba bimoni samaki. Zamba lobite amemaki bango lokola na mapapu ya aigle. Abimisi bango na Égypte. A comme si bango na désert pour ta kumba bango tina mboka Kana. Mais de consommer totalement malamu na kata Biblia, tu se rends compte que pendant traverser la bango na ya désert, via Moïse ezalaki facilité. Moïse ezalaki mokambi, ezalaki conducteur, ezalaki lokola berger, lokola pasteur. Amontsaki passe mingi pambate bandeko azalaki na bango mingi bazali ko comprendre te. Et l'autre dit Nzamba linga qui pona bango. So dans la carte de la Bible, okomona pendant 40 ans na bango ya traversé, okomona jamais la carte de la Bible moko na bango abandai ko prier. Prier les aleka ka pona mutu moko o babengi Moïse. Moïse kaka mutu abandai ko prier na bango nyos.
Jamais comment on a prier, jamais comment on a Myriam a prié. Parce que nous avons prié. Alors, dans le mouvement de Salama, nous allons mouvement de Salama, pour te dokende. Mokolo yesu akoya et qui a soit maranata mobimba. A soit ba frère pe ba sœur na nyoso to kota na mboka nkembo. Dans le mouvement de Salama, il faut pas tenir sur banana. Mais ceux qui battent balani mouvement wana te. Oyo bakotika na sima bakokoma libaku pona ba oyo basana posa kokota na lola. Moïse moni passe. Ponini bato salaki na bango bazoye bate et l'autre ni bazo luka pas na Nzambe. Mais Moïse est convaincu que Nzambe a tinda kié azali Nzambe na Abraham na Isaac et na Jacob. Et Moïse qui tant nous sur la prière. Ne konanga ozali awalero. Mais quand on la vie na yo. C'est vrai, mi pepe ndenge na ndenge eye awa na kati église. Mais yo soit décision, le but est ngai mi pepe wana ekoki jamais koningisa ngai. Ngai na koki jamais kobima na église kaka pona kola na mouvement ya bato. Ngai na koko sala rébellion te na kati église. Pona yebi ke ko se rebeller na kati église ezali péché pour soi Nzambe. Ozali awa lelo. Nzambe azomona eloko yo saka. Nzambe azomona décision oyo zwa. Ke olingi te koninga na pamba. Olobi te foi na yo otala kango batu te. Pamba te soko tali foi na yo ba batu okopunga nzela. Otia misu na yo epa ya Yesu oyo alfuta nyoso pona yo. Yango yo oyaka awa. Osana posa que un jour on sera récompensé. Nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et sachant que votre travail ne sera pas en vain. Mais ça, tout ça dans l'église. Jour yo, on soit litomba nango, on soit récompense nango, ne konanga, on comprend le lokomoko. Dans l'épître à Jean, nous sommes les enfants de Dieu, mais le nègre tokozala, mingi nanu va bénéficier, nanu va comprendre un côté. Mais jour wana, tokozala transformer, comme dans notre nkembo, nous va comprendre un que tu n'es pas n'importe qui. Bien aimé, nous sommes yo, le nègre comment bien m'a commis ensemble et comment bien était. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement du monde, elle était la lumière du monde. La lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, Dieu, ce n'est pas moi, Dieu leur a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Bien aimé, tout ça va dans Nzambe. Ozali wana tu n'es pas n'importe qui, ozali mwana ya Nzambe. C'est vrai, Maramingi, tout changer à ta façon de prière dans la vie. Oh, ton message mingi, Dieu est Abraham, Dieu est Isaac, Dieu est Jacob. Oui, c'est bien. Attends, Nzambe Abraham. Bon, Azana ni pona yo. Koko na yo, noko na yo. Nzambe basa tata na yo. Azan Nzambe Abraham, oui. Azan Nzambe Isaac, oui. Azan Nzambe Jacob. Mais Nzambe Jésus le baki nanga. Que lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Oui, Azan Abraham, c'est bien. Mais ça tata na yo. Azan noko na gate. Azan tata na ngai. Alors, si vous comprenez le mystère, ça va tata na yo, vie de feu changer. C'est vrai, madame, il y a quand on touriste d'église, c'est bien. On a posé banzembo, on a posé kutara bandeko, bosolola, l'emsupe musique na ya salakawa, l'emsupe osaka ni kelemba na yo, ya mo beaucoup tala mingi awa, c'est bien. Mais il m'a été présence na yo le sika oyo, oyaka pona tata na yo o azanzambe. Tata na yo, c'est le créateur du ciel et de la terre. Le Dieu tout-puissant, notre Père qui est aux cieux. Bien aimé, Jésus a nommé le Komoka Motuya et pas Baye Kondaye. Alors, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est vous, mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais non, tu m'as dit, afin que vous ayez basali nangai et que vous portez vos fruits na bon moïna bino.
Alors, c'était mieux ce qu'on a fait pour mater, parce qu'on a yango, parce qu'on a wapi na l'ifé. Mais c'est très difficile pour la baie qu'on aille comprendre. Yango Jésus, il fallait assouffler bango, mourir ensemble, assouffler bango, Saint-Esprit. Pour te mettre sur la bango moulimu et fungwama. Mais et l'autre c'est que le bango moutou ya nini.